Des bandes à London TV. Qui sont toujours à sali ma bé. Fais bien traiter en famille de bamisa na traiter. N'est-ce que akanti ni kofi olingi makasi nda publier blog aya qui sont toujours à bongo alo ya manike bongo lobi. Aya finga kofi. Qui sont toujours. Oui. Qui sont toujours à finga kofi, a finga fali, a finga wata. Na kangisa yi. A finga pe ya mabe koleka na kangisa yi. Des bandes à London TV. Loso babi ke sinza bimai na fali poupée ça passé. Fali azaki mabete, fali dans attendre les kaba mise belé ya bas na miba dans la carton était kitoko. Azai mabete, lo sinza lo bake ataba eko salamaka te, peut-être eko salamaka te lelo. Mais na tango kala tout est possible et quand salama nango pe parce que sinza yaki sika. Tant souben na cadre baptême, pas mais ça n'a pas. Peut-être pesa qui falite et cause appelle mise mususu. Peut-être pesa qui mise mususu et na c'est normal, sinza ko comme sont na ba niveau haute. Ba tu ba lo ba ke manikia zu parce que to bi ke manique aloba trop. A finga. Mais ça to bi to ça banalise. Eza normal fa ke melonga star. Star nyo ba finga faire écoute. Ba finga ninya mama na yo. Akangisa nani? Des bandes à London TV. Moi batu nyonso bazo appuyer ba balukela Kofi ba balukela Cindy ba balukela Kisinjora. Est-ce que Kofi est dans la carte dossier Kofi Cindy ko sali kambu jamais sans Kofi aiba. Des bandes à London TV. Biso ne tolo babo to bi ke Cindy na zana no aleka na TV ta sa clash no aleka na télévision to a répondre mutu moko boye so mambo ya passe no bandela ngol so ba finga e nano répondre ti pourquoi so ba biso fali poupa yo oyo kapasi makasi bongo oye osema obimisi vidéo Cindy avec beaucoup de rage kanda. Des bandes à London TV. Et puis il faut pas poursuivre Batouana. Et puis ba finge bongo baza bato à l'état baja ya l'état ba finge pe libanda parquet na kata parquet. Il faut pas poursuivre bango a criminel te. Est-ce que droit de la femme eza wapi abominane ba basi batelema ba kutama. Mais oui abominane abomi mutu te et non baise internet. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube des Mbanza London TV original. Des Mbanza London TV original. Abonnez-vous. Que la lumière soit la lumière fille et grâce à la lumière des salariés que binu bande ko gozo landanga partout dans le monde gozo libaku ou occasion en kulandanga en clair la chaîne binu bolingaka DML TV original. Il y a vraiment toujours en présent pour nous repasser une actualité na temps réel na sima caméra ils ont mon mboka manase buita toujours musala kitoko puis filmara biso bongo qualité. Merci na ba abonné nyonso ya DML TV. Merci na bande ko nyonso ba continuer chaque jour ko partager ko aimer ko commenter na kate DML original TV. Voilà boidara vraiment biso makasi bosala musala double fois ke biso wana pisinu ba mbote partout bozali. Voilà nazali na invité na ngai ya mokolo ligne de mes concerts et l'autre to ko analyser moi muke par rapport à Marambo ezali dossier ya maniqué na Cindy Leker et puis moi ba les à côté ko zanga te to beta masolo ya musique la culture ya mboka na biso kaka ndenge zalaka to beta masolo nazana invité na ngai ma c'est tout même moral ngana ko fungola bande ko bazwa nanga partout dans le monde bamona Sinta Mbombo ya bambombo Sinta on a recevoir na mkwalelo. Bonjour et bienvenue. Bonjour Azer, bonjour na batunyon so, bonjour baboni na biso fidèle ya 2ML TV original. Bonjour na boss de Breno. En tout cas, bonjour na binonyon so. Voilà. Bonne santé? Oui, santé ça très bien. Ah, Zenga santé ça tout na. Santé vraiment ça bien de kabo mona, moi pour Pierre Munene, on est là. La question est la réponse est Ngai. Ouais, merci beaucoup pour notre invitation Ngai. Merci. Et dans mon opinion c'est Peli, premier numéro dans la salle en 2023. Tout ça peut dans février, mois deuxième mois il y a né à Sika. Nous avons battu les biso. Vraiment. Voilà. Tout bête maman solo qui a dossier à Cindy Leker na maniqué. Tout le monde qui maniqué les qui na chaîne moko et pas moko ba confrère na biso. Par rapport à propos nae ndinga lobaye que paraît-il que Cindy babima na fali eza place wapi almeti boka na makala pour monter et là et après en gros 2 jours 3 jours après tomoni
baiko kanga maniqué le onde tolo bala minute za kacho tout ça par rapport à ba propos oyo maniqué le baiko pour la Cindy. Est-ce que si est vrai maniqué comme bon d'après yo peut me pandisa ngozalaka comment au juger ba propos ya maniqué au regard Cindy? Bon, toloba ke biso éducateur ba journaliste to za éducateur en masse. Ba propos teni ezaki ya maniqué et pendant qui na réseaux sociaux mais biso nyonso tozaki contre maniqué parce que eza peut-être vie privée ya Cindy to vie privée ya Fally Ipupa. En tout cas to sepele na ngoti to sepele na ngoti to bi ke maniqué lobara na ye. Cindy pas les cas qui malgré o ba fingara ye à soit la loté mais point o ba toucha ki wana bon aibi pourquoi à se dégager boyer et ben attirer peu attention na biso to mekampe komi tout na point Cindy ba finga ka belé biso na point kuto ba ke so ba fingi moi si que bota qui si tande ça la passe Cindy tikala réagir à répondre à ti mais biso nyonso to tomboli matoi Tomi Touni, pourquoi Cindy agir kaka po balobi ke abimakana Fally Ipupa abimakana Fally et puis ezanango le passé aza omoni ngai nazo côté la manikiti en tout cas na côté la manikiti parce que maniké aloba ba bloko yo oto boyaka kokota na ba vie privée ya batu mais ezape loko ote Cindy lelo akoki ko memela ngo maniké na kasho obi to loba ke internet eza existé voilà. Est-ce que maniqué azaki nanazaki na sima to azaki motivé na nini maniqué azaki na propos wana maniqué azaki yemoko tango sala ba business sala ngo yemoko ndenge ozana azaki na ba état normal to yebi ndete place wana so azaki na beta na nyonso sur place wana ezaki normal to wana ndete to yebi te mais biso se bi ke maniqué lobaka so bien clasher le ko clasher bangati vous comprenez bato ba olinga ba lobake oh il y avait des gens na Cindy mo na vidéo ça qui na bateau ba otinda yo to tika bateau quand par mes na bateau so maniqué ba pesa ke mbongo bino bozana ba preuve il paraît za solo ti ezala likambo bato ba okanisa peut-être ekoki ozala bongo mais maniqué lelo o bakangi ba il parango ba bimi te donc veut dire que azaki ye moko ti asale loko na apena ba raison e o ya sale la kiango pour azape mutali bon matin hein tout ça non analyse vraiment manikia mutali bon matin et puis problème oya ko li kalbo soit télévision abandoloba o nyoso loba ki wana et ça qui problème à Cindy te il faut to bato yeba kombo Cindy ki ko sa ni na kati voilà parce que ça qui conversation ye na kisinjora kombo Cindy ki ko sa nini na kati ya conversation wana nde loko bato ba oluka ba comprendre ti kisinjora loba ki nini po pesa manike kanda aya ko bimisa o ya bimisi wana parce que problème ils ont ya Cindy te ils a prince ils a ya Kofi mani prince aye ko funda mama na aye ko funda aye ko pesa rapport non akenda ke pa Kofi ba bengani ngai bo biso pe tozaki te to ebida biso eleka kunati mani ke abenga Kofi te abenga Cindy te abengaki tantine Christine tantine ya bana tantine ba prince. Mais la vérité, monsieur Mébélia, il paraît-il que qui s'indure à tantine, il y a prince Babia. Ah, tantine, il y a Babia, mais il y a Moussika. Mais la famille, il y a proche, il y a marche longue. Parce que qui s'indure à la marche longue, il y a solo abimi déjà. Ok. Tantine a solo abimi déjà. Qui s'indure à y a Moussika. Mais tellement il y a un vie à un musicien trop, il y a un peu de Bakangamaki, na Babia, Tandengeza, na famille, moi, Moussika na Ome, ma qui l'écoute, na Bokaran pour bosser même moral. Et ça là, non. Donc, Azaneka tantine. Vous comprenez? Mais il faut que tant que nani manika bengi kisinjora, quoi ebe que mouton na ko solo la naie kisinjora. Comme bon peut bazan baguerre na bon ndenge kendela ki to yebite pour kisinjora bimiska ba voice o ya manike. Ya ye a bombi. Vous comprenez? Nga pona nga. Eza ba propos teni na nga. Mutapelis marambo moto boy. Eza kisinjora. C'était pas important. Parce que qui s'indure à payer, à ça qui m'ont ba émission, mon robaki ba okanga maniki. Yango na lobi bana kati. To yebi ke manika mabe na makambo ya lobaka. Mais qui s'indure loko asali eza ko boma mutu. Asali mabe. Manika santé nya zanango. Nzoto ni manika zanango. Bomoni ba vidéo wana manike ndenga zali. Na mawa. Na mawa. Omon makambo
et que mabe et puis ce mabe mo comme manike mo ba tu nyonso bazo appuyer ba baluke la Kofi ba baluke la Cindy ba baluke la Kisinjora. Est-ce que Kofi za kata dossier Kofi Cindy ko sali kambu jamais sans Kofi aiba. Non, il faut réagir bien émotion. Jamais. À fundier, mais Kofi a comme ça, moni ba vidéo. Il a posté ce qu'on a page à Kofi. Quel courage. Et le rôle est-ce que page à Kofi, les gens de rôle à Kofi, na combo Kofi dans le monde, Kofi a pu se permettre vidéo à bongo, ba poster na page né, tandis que ala ba fan ya bangolais, o ba kalingala. Omoni Kofi, mambo nyonso tout, ezate ke Cindy osana na kiye muko. Kofi aza makambo. Bongo zo courant ndeni. Ba vanda place moko, baza muto emso ba mona na chaque jour. Il paraît pe ba vivaka, il paraît po to mona pe ba vidéo, biso to lobara mambo biso to mona ba vidéo, ba pesa na bizu. To moni ba on pe so ba vidéo mo so bazaki na 4 avions. Et là déjà que bazalaka. Donc, on va partager de tout sauf de rien. C'est que Cindy a eu mot de passe, il y a pas Ata yebi. Il y a moyen d'attaquer en Ata yebi. Mais nous sommes sous contrôle. Nous sommes Kofi à permettre c'est comme Aboïsa Kofi peut a yebi en papa. Et ça clair. Voilà, Cindy a réagir à l'émotion, à qui a même maniqué, tina niveau à communango a fundier, bakani maniqué. Émotion on peut nino. La colère, colère ya makambo ebi o ya yebité. Sikoso mutayibi likambute baloba Cindy activa kakipa ka kokola fali pupa ya kiparate po biso nde tolo babo to yebi ke Cindy nazana no aleka na TV ta sa clash no aleka na télévision to a répondre mutu moko boye so mambo ya passe no bandeli ngo so ba finga ye nano répondre ti pourquoi so ba biso fali pupa yo oyo kapasi makasi bongo oye osema obimisira vidéo Cindy avait beaucoup de rage kanda. Mais la vidéo sur tellement un peu Cindy encore le bâti encore le bâti mais fa ka vanda kimia papa au moins ni soto bito c'est que faut bando kangisa na réputation Cindy baby lelo tant que avant di paiement na Kofi robeba kaka et beba déjà parce que nzima nyonso tant ali azalaka bando lo baki Cindy na Kofi boye na boye Cindy abota raté Cindy azan ba tromper Cindy boye mo boye anzimat avant da kimia non avant da kimia. Si il fallait à mobilité, to qui peut non to zonga parce que elle on peut non passer. Fallait à mobile mais à mobile batu mais na tawana aza mobile na batuti. Au monde wana bataka bana bango nyo surtout mouvement moko bazaki ko yemba place moko. Cindy aya akuta ba fali. Azer makambo. Azer au monde nde to za a. Eza automatique. Place moi sina mobile bazali. Feeling mon bebota. Deuxième regard ezangate. Et puis mambo et ça la mana orchestre nyonso. Ba missé mana ba danseuse, ba bimaka place bas eza de tout même l'église ezalaka. Même na ba film ba théâtre ba nan ba président ba groupe ba bima toujours na ba ezalaka nango ezanango normal. Lo so ba bi ke Cindy bima na fali pour ça passer. Fallait zaki mabete, fallait dans attendre les cas ba missé belé ya bas na mi ba zana carton était kitoko. Azema bete lo Cindy lobake ataba eko salamaka te peut-être eko salamaka te lelo mais na tango kala tout est possible eko salama nango pe parce que Cindy a kisika tant souben na cadre baptême pas mesana peut-être pesa ki falite eko zape mise mususu peut-être pesa ki mise mususu te na eza normal Cindy ko comme son na ba niveau haute ba tu ba lobake manike azu parce que to bi ke manike aloba trop a finga. Mais ce tobito ça banalise. Et ça normal fa que melonga star on so ba finga faire écoute. Ba finga ninya mama na yo. Akangisa nani. Ba auto finga hérité awa, ma peka solo, sale garçon. Akangisi nani. Et maman musique. Tout le monde n'est pas si bas dans thème na moi aussi pour te maman il fa supporter. Est-ce que ce Zarayo on va comme na stade au moni oh ils ont quitté ça les gens qui peuvent arrêter ils ont quitté ça moi je pas aller là na comme légende parce que na ba miniature sur comme Cindy et loko ça la manonte oh on réagir depuis caleza au ba finga ya paz oh te c'est le côté papa. Donc, si tu as un peu de panza maniqué. Na zum panza maniqué, tu n'as pas bien. Maniqué sali mabe. Mais si tu as un niveau haut,
manike so akufi kuna bana kati prince bien ta vidéo po aolela bobi loni botiki na mitema bana boloba ke manike akangela bana nzela 8 oyebi mais ça ko bakisa passe Nicolas passe pour le loso qui a zati lo anasali ba art wa et puis mbeli wana c'est faux et ça le couta je te dis que eza bon mais ngala za qui se place aux akité yo zaki nde basimi mbeli tomoni image tomoni bilili aina mbeli azaki na mbeli te ataki sinjora yo kate ayaki na mbeli te ezaki nene ayaki wana mwana kisinjora banda ko lamba lamba za na mbeli bon mutsola mbeli ezala te abande kolamba mwana na bande kolamba ana yeki na kanda ya ko ya déjà pas ki sinjora na ndenga mabe mais ayeki na mbeli te mbeli wana ezaki déjà wana na kata lupangu wana mbala mo babandi ko filmer ye babandi ko sele makambo ba luka ba infraction ba luka ba soki azaki na mbeli fe bazwa mbeli mbeli obilo bomona kyong ba luka ayeki na mbeli mbeli mona vidéo mais c'est sous une image wana balancer la ebite so image asimi fe ba simbisango pena simbango po ba ka obimate Yaba simbisembeli simba mbeli na yo. Mwana za mbeli na maboko te. Mwana na ayaki mbeli wana ezaki na kati lopango. Komba za jana bakoma deja na ba ranking na bango ndenge ki. Moi ki sinjoka za mamba ya YouTube te. Ana za mamba YouTube te. Mamuta za na makambo ezaka Prince na yana bango kota na ni Jonathan. C'est tout. C'est tout le bamuta otya bina dossier moi kilo. Muto comme ça dossier ndungu ndungu ezaki sinjoka. Yende ngabo mamoto yo. Yene ngabo mamoto basile na manike ponde bazana ba oyoka na ba basala ba bêtise siko so boyokani mais qui ba c'est même la justice ça adagement bat balobara amuto olimbisa te amuto olimbisa te kisinjora sali mabe feba traitant en famille ba misana au traité nisko akanti ni ko faire ligne makazi nda publier blog aya kisinjora bongo alo ya manike bongo lobi aya finga kofit kisinjora ouais kisinjora afinga kofi afinga fali afinga wata na kangisa ye afinga pe ya mabeko leka na kangisa ye combien de musiciens kisinjora afinga combien de musiciens maniki okatoloba o combien de fois finga faire mikolo to le kabane afinga faire mais mon faire akipaki faut se concentrer na marambo yo sala. Les gens qui font autour de sa conférence de presse, oh là là, ils ont bacal, ils ont bêta maté, ils ont ce qui dit compliqué, boy na boy. Mais ce qu'on boy. Et qu'on compliqué, les gens compliqué, ils ont un soutien. Parce que dans minute actualité, ils comme ils sindit. Dans minute actualité comme ils sindit maniqué, actualité me surtout en angoté. Parfois sinda sala qui a bisopé. Bah tous les cas la média ont tous les kissi. Tous les kissi. Pour zalaka boy. Et banda kala, yem to 6 angoti. C'est qu'il faut bando kangisa sko biso nyonso. Pour ici la thé. Est-ce qu'à lire voir les choses pour nous qui n'est au côté de l'autre ça lundi mon couleur libre la semaine. Paraît-il que babi de soi comme sorti na suka man qui fa ke makala. Man qui za na makala. Déjà na makala le même samedi. Na 14h déjà bakangi sur 6h sur ndenge ni pour man ki bata maki. Abimi na tongo ke luka babiloro na so gaza ayoka keme kangaki. C'est si babande da ko filer mais ba kota na kati ya ndako ezaki. Pona ngaku to pe na omona ezaka muto maniki mo trahir. Muto maniki na ba. Ezaka batu kaka batambola bazaka ba proche maniki kande ba trahir maniki. Et puis faut mona tomba e kanga ina ba mo finga na maniki. Et puis faut ba poursuivre batuana. Et puis ba finge bongo baza batu à l'état, ba ja ya l'état. Ba finge pe libanda parquet na kata parquet. Il faut pas poursuivre bango à criminel. Est-ce que le droit de la femme est wapi? Abominable. Mais oui, abominable. Abominable. Et non baise internet. Ba finga ben jeu public. Ce que wana balande les ngote. Ya maniki ndeza public, ya bango eza public te. Ben jeu moi ya Sony, moi mobile on finga maniki. Ezalate. Bango bana bambongo na bango bana bato olandela bango manike na muto olandeli te. Oh mais ken pena lobaki bato bazali si bafudi manike na tongo tipo ka kobima. Bana bato. Baken pena bana ba mpeka bato oloba yaya. Yeza mpoto kuna ti pa kimit. Tia kinda tia ki mo vacances na bana. Problème ezati. Manike ni na mutu te. Donc a retirer ne ka dossier. Pour ayo boma ayo memangambu. Ah mais mangam. Yemo pe na monita ndo kinda sala mo vidéo mo singa déjà pardon. Avant que tu baya ko kanga sala le de ko fi ba message ba voice. Alimbisa e. A sala déjà ba voice.
tant que tu as sali là-bas, c'est que c'est de pardon. So imani kepe nalanda kito bakanga ki alobi ando luka moyen à ça l'émission pour s'excuser même ande kuni ba pekisa ki. Bon, wana na habité. Wana na habité, je ne pense pas. Parce que manike bande ko bata ma omoni déjà ndenge sindi intimida ki manike. Oyebi tant to loba ba makambo susu to mona to loba kaka pona loba sindi loba ki akomi elilingi ya manike. To chake sindi mtu emso akangisi suti. Maloba kaka to manike ce quoi problème mo. To ngato loba sindi. Ouais. To maîtrise abakanda. Ongo sa mtu emso se lo mo be o garda ngoka yo mo mi be kaka na sabu. Mais ils avaient manière ya opesa bande comme sous les sons. Ba opesa les sons pa nani. Média pour leur finga ba. Ba opesa na bango les sons te na lo banoke e banda kala. Ngano to sala musana biso normal. To yambi mutu to poser ba question to zana ba monde ba BSD. Mais eza na bato bango efeza kabo pe bato ba tala makamakasi. Do ye aza bongo manike ndazana ana ba fan na ye. Ka modeli na za wana ana ba fan na ye ba lingela ke bongo. Balingela ke kandenga zala liboma bongo ana bafani balingaki yana bafana na misupe balinga musique ya kofi balinga sinzi na art sosiko mon internet azera bakanga mutute bakanga mutute na monoko esili nango manike danda zana na ndinga ya logique pe esa bangaki poti mutaki malongonda kunesa bangaki omo déjà vona dande komena ko sila fa esili limo. Soit tu fais qu'on fait bengaye, à solinaye. Attends le téléphone, à s'excuser. Bon, avant de limbisa yo, ça l'émission mon boloko le ben amona na TV senga pardon pleinement ni kenga salam. Donc moi c'est ça que on a likambo. Pour faire au salango, mais tant que Cindy. Yo non le moi Cindy ça ka na makamu susu. C'est que Cindy a salima ni ke bono bakanda batu nyonso makamu nyonso basala. Mais ça qui to côté. Et aujourd'hui par rapport à Manike pe na mine makambango. On m'a dit que je vais faire carrière principale. Le loi de carrière principale, banzo bon pe le loti. Avant best of the best, man quel kana te va senga ba pardon bi atiki rando bo na bo. Après wana to ko mona fingi mona na Jacob akina ngo bobo to lo barango déjà que man ka boma. Eza lelo kana el kamono bomango, isa bomati. Isa boma. Mais prince babia malgré wana maman na yi. Potaka bakangi mais aolela. Prince Bob qui ça désordre. Ah mais même camarade qui ça désordre pour ba Kisinjo. Pas Kisinjo. Eh. Oh. Malgré wana autalati maman. Mais apparemment bana ya Manike pe balinga ko se faire justice ba. Non. Pourquoi pas baluka avocat ban la dossier wana on les ba kendara ba ke ba celle des autres côté ba celle des autres awa. Ba mo baby pourquoi ba osalango. Peut-être ba mon donc obi kanda tout kande pour ça mutu asala oyo ko yana mintu na pour regretter sima. Parfois pe Kisinjo a pas ba qui pour Prince Babia akomela ke message abi bossa na ngai. Après Prince Babia senga pardon ye mo père ko le bana ya sengi pardon. A senga pardon. Si comment que maman ezaka boye ke zongi. Donc Kisinjo ra eloko sali ata ba bandeli mokili abandela on discuter. Pour eza ki songi moya mabe ebomaka. Fabi misa ba voice na oya lobaki pone bimiska o Manike. Pour bando so la bango mibale. Bando sola bango mibale. Ata Manike fingo, Manike bando finga Kisinjo ka lelo te. Ba finga na bango mibale yindi pe toke koto to banzo landa Kisinjo ka to ya mbaye. Kumba ba vite. Ko toucher. Nanya ngo ayebisio. Musique batonga te. Batonga ka. Toucher le roi Fali. Batonga ka. Ata Fali enfant na boîte il batin kombo na ye. Yo ka si maman nana kutazali. Monte maman nana très sage moi ça Fali pour pas préparer les balades. Yo monya leki na tevalo asaba n'importe quoi. Mais asile na mobali ne na ndaku. Em super fuka misi Fali, em so abeti pe Fali biso to yebi angote. Une femme sage. Asuka mamni na chambre. Asuki na mangamni na ndaku na ye. Yido mwana na ba bêtise. Fali na ndaza na za parfait. A parfait te, ala makambo ye pasala moi c'est pas yo kango. Mais ayebi ndenya sola na mobali na ye. Ayebi ndenya mena kakuna Fali na libanda na ndaku Faustin. Voilà, allez revoir les choses. Est-ce que dans les jours à venir tout le monde appelle Manike va faire na Kisinjo? Tout Manike pe alobela pe sous Kofi.
Te maniki au besu kofite, je ne pense pas. Mais il y a Zavi Naye, Babanda depuis ses 17 ans, il paraît-il qu'il y a Yébipé, Bateau va remplacer, n'a pas la vie. Alors, bah, oui, que maniki a collé pemé la kofi. Ah bon? Babi a un maniki pas kofi na 17 ans, maniki avait 17 ans. Maniki a collé penze pas kofi. Vous comprenez, il y a un que mambo fait qui bouiti. Parce que wa mwana. Il faut qu'on fasse la pena. Ndenga zwa manike. Atala zwa manike, atala alanda te. Manike faut comprendre babi atika na défaut. Babi manike za na stress babi atilelo. Azwa mo ba pele mbana liboso. Bazali mo bana liboso te pesi bakabone na bango pe. OK, esi bakabone babi akufa maboko manike te. Azana mwasi mususu. Azana mwasi mususu. Manike pa komela ba vina mususu. Mais babi aza mutu a marqué via manike. Ye mtakoti na mama musique. Les accords, moi sinon c'est un bol à marquer. Yango batunso oh alingo te bolingo ezala ebele mizala ka moko. Olinga linga. Mais okutana na ngoti. Malgré babi akufa. Manike lo bango babi aswa zalaka. Parfois tom suma mon penge ko maboité. Voilà. Merci beaucoup ainsi Tambombo. To en parenthèse na dossier Italie Maniké na un Cindy Leker. Tout le monde il y a les grands mots pas, il y a divorce les grands mots pas. Le comité et banaba qui est côté yango. Kofi Azaki desi ya mona mwana ye aki bloqué cause ya makambo italien na mwasi na ye mais des histoires na côté yango. Réflexion na yo par rapport. Était ya biso ba parents. Était ya biso ba parents mambo di histoire na sala. Eza faute na ite. Ya faute ba parents na ye. Kofi amimaki Kofi na eti na ndako. Oh. Kofi azaka parent na ndako te. No ya amimaki Kofi na eti na ndako. Les grands mots pas oti na ndako. Or que papa il faut ko éduquer bana. Faire ba te ko kangi pona dossier mwana kwa beta i mwana. Faire aboti na base beli. Mais bana éducation. Asangisa bana nyonso. Kofi a posté sous bana musuti. A moi posté kara Didi Stone. Poids star. Ils ont posté les marketing. Oh non, abanda au posté avant même Didi Stone a comme star à Makasi. Et ça papa le roi nzamba famille. Alors mon étoile moi na. Problème exact mais pourquoi ko étouffer bana mususu? Et le retindi Kofi Didi Stone a bloqué Kofi pour poster ki mwana na wana mususu. Kwa mesana ko mona yende ba postaka. Ah bon? Kofi ko asali en ranking. Yo loko ke na ngabuza ce qu'on a posté ce qu'on ndeko na la fo ngam na bimisa yo. Donc c'est le problème ezaki bandaka. Oui. Divorce à papa na maman et talibana nani. Voilà. Talibana lo te ya ba décision na bango ba bi pourquoi ba zuango. Didi Stone a posté na page na bi ngana bande ko isa ba parents na so ba okabona ba sana ba kabona ndinga kimia yo mwana au conseil ba parents no so bo monde ke ba kabona mais bo kabona ndinga kimia pour médiater yesko auto intérêt na moko le quoi ndinga za star bongo ceux qui ba camarade na e ba master na ba yo ki ke papa bona ba oseka yo bi poto kandiza la. Didi Stone nga ki no bongo. Est-ce que c'est que Didi Stone na ba ki déjà maman il est kaka ba guerre il rentre papa na maman. Didi Stone camarade maman bangout. Payback que ba suka ba divorcer bazaki déjà na processus déjà il dit oh bi ba cérémonie mambo ebimaka ba master ya maman li ya ba leka na télévision ba kombe ko finga Cindy nga na sala ba analyse moneti na dossier oyo mamuneti ya Cindy na ko fina mère alia nga condamna mère alia nani na condamna Cindy te etant que moi si condamna nani etant que moi si omoni mobali batikela ke tante omoni Cindy ayaka na ndako na le roi boy ayaka na ndako na le roi mutu ayeko sa musala basera na mère ali ya grand prêtre mère ko faire zo décision yemoti faut mère ali ya lukasa la mère ali a pesa ba ordre a consulter qui mère andima qui Cindy donc a consulter qui mère avant ce Cindy oui non donc cette fois-ci quartier était tout à fait bas tout à fait moi si ba ka mi balé na mais j'ai 30 mais j'ai simbité Cindy atikali. Okay. Donc, veut dire que maman est baki keto zo mwana musala mo beturo yo ya mwasi. Donc on va jouer dans mi tu vois Cindy azaki mwana musala. Azaki mwana musala na entreprise ya maman alia. Na entreprise na bangot. Azaki mwana musala wana. Mais lelo oyo, ce qui m'a ramé comme boy.
pondu nan meme soki ntaba bacha bango esika mote c'est bien dana siko mama avanda na poto atika papa ana Kinshasa pendant temps moulayi non si tambo série si tambo na kati yote eza malade ba miseni presque tu amboka na biso to so koma wana voilà to koma mo ba misa mboka na biso balingaka wera na mampatati abeta raté mais respecta toujours mère parce que mobali wana a respecter yo lisute pona moi musala il faut mituna tamsu amonaki mère amonaki le ma papa sinzi no de nature bu attendre sinzi de nature bu attendre la ko le maman lia maman toujours le ba obiso to mona te papa maman lia vandi na sinzi na Kofi 28 ans 25 ans 28 ans de mariage OK mère ali a mona poto sinza za mona Kinshasa 28 ans sinza fani pas 15 ans na Kofi Olomide kasi te sinza ikoya na sima akuta bino la bosala déjà famille bokoma pena place mo bino mebo ko kabwana te mais siko na mito pourquoi maman li akondima divorce pour na moi musala atali poana ye moni na domaine qui fallait qui a s'imposer ce qui s'imposer qui sinza olongwa omoni akol soki par exemple moi ça pesa kapena malobe pa mbe olongwa et là c'est que ko faire comment on considérer sinzi makasi pour l'absence de maman lia pour l'absence de maman lia mobali batikela ke tante papa ba série ko faire ndoki poto te moi ça mayela ngaka kolina ebana na ye akangi bango ba ye ba vana Kinshasa so bana bazongi klasa zongi si bon ya tikala ko keta une semaine 2 semaines Kinshasa aoza ka pemina parce que ko faire na ba stress ando lu gamto distressé na bitwana ko faire na ba stress ana so quoi kameli ba bilona mela wana ba whisky ba nini sengani siko atali bo sindi pe déjà koma déjà sonde nini a commis déjà donc mangeable là sani eza mama mukamate te po bino mo boyaka na makamna mino na TV bino mo boyaka na makamna mino to solo la to sa banalise po ba sta photo lobi la bango so ba sa mabeto lo ba ke o sa mabe atali bo sindi pe déjà mangeable asani allié lelo kuna lobi kuna 1 mois allié lelo 2 mois bolingo ekola sindi pa moni ke na sani Kofi pas au coincé ngam obi Kofi a coincaka azo coincé pe na vanda kaka espace ezati et ko sala mandingi salama o lelo komi pe boy voilà na minto sindi na Kofi ba okabwana te na minto sindi na Kofi ba okabwana te mais na terme ya kibombanda moni zara poids par poids moni moi si ya mon pas calculera ngala mobali na ebi basi ne bazalaka azara sur ebike na sur etam sur yaza y na sur mbanda x on ngata la mo poids pour la mbanda kasi likola kotala ba poids wana nde bo perdre mibali na bino peut-être ya vie po mibali ba mekana na bango mo mobali akipa mobali ko bimata na mutali bomati mobali akipa te yosko otali ngapa nini na zabo bakezula mbanda oyo ok mobali mso kenene kuna pona bolingo te akenene kamsu po sakana mekana ye yosko tango cédé au perdre mobali na oti mobali pa monde que personne qui n'est comme kana mon peut savoir afandi c'est est-ce que aux moi conseil on peut ça ministère na biso batika basi na bongo na poto tamsu inane non na conseil parce que ça ndenge na bomba ministère na ba continuer na bango ka bongo so ba continuer bango bando perdre pe kaka poto pe si conseil ba yo kate o mona nana ketchup te nana zara fali na Kinshasa fali na poto ye na poto fali ke bolanzi il fallait craquer c'est la gueule na ebisio chaque album on c'est les 2-3 chants est-ce que le quoi les ozanga ta Sylvie mampa avant que na États-Unis qui no va na bane le lower à la lié te ye mo zonga Kinshasa ba comment voyager bon na mito banana Noël na poto na États-Unis atala ki ya Noël na ngato uti musika na ke va na États-Unis lo nyiza libana si ba koli ba sisi ba classe mama kanga bisaka zonga Kinshasa mama comment installer na kin so que pota ke beta to bana peso ba ya Kinshasa ba ye kunini poni ana posa mobali na mito mama liane suna posa libala ti auna posa atambo na Didiston le quoi moi na komi da star batambola par-ci par-là mais baba moi ça bongi na mobali kasi te bo batambola ka yemo na mwana to koyeba pete place anende to koyeba te est-ce que za déjà na mobali to za na mobali te apparemment bande ko faire Kofi ba kotsa moi mingi so bande ko Kofi ba kotsi ba bi pourquoi ba kotsi mais ba kota te parce que ça mamba bolingo to mama li a vivait pas Kofi muto ayebi te vous comprendre muto ayebi na epeka te mais eza donc okoboya mobali na te po kangi na mwasi voilà
okoboya jamais mobile no poka ngina mwasi To pas autricher. te to pas autricher autricher pas banga pour maman lia to lobango maman lia bando katisa kofi ba concert biso nyonso to yebi kofi obeta concert ba maman lia lembi a chebu musique katani maman lia sona kishasa sinza opusa na te mais sininda kwa mo frère komi aye ba mo vanda pale moko oboye mobile no bambanda kutu ya ebele po 28 ans ba vanzana yo kanti kofi abima na ba danseuse ba nanto yebi via mugria ya les grands mopo ndinga mimango biso nso to yebi akanga mutema ka oya mwa musana bino yo kokanga mutema te o CD sinja makasi sinja za tendre Ah bon? ana tendre simona koloba na ete ba kimia na ewana muta kimia bongo pesa ba ordre kofi oyoka kofi oko kosoka nga sentiment te kofi oko mosa zuwa na miso batu. Et puis si ni pas tout le téléphone quand même t'as un téléphone te oyo ba se bando ki bazati kofi pena kokati yani bolingo fika misi bo vanda na mutu bolingo ekola bongo ofika misi bo vanda bo kutana bo solola bo partager bolingo ekola sko yo kuna téléphone vidéo tete et simba te parce que ndenge maman ozokende c'est comme si kofi otigara imona lia bana nyoso baba botam et otigara imona sindi plutôt bana nyoso botana maman lia bon ki mpanja maman kasi bana nyono ba di histoire za master maman na ye ndana bien coaché yemta coacha maman bango di histoire mais à moi aussi au bala puis un jour est-ce que vous avez non na komi siko na niveau ondeti niveau libala nda comité na minute zo sakana nani et te ata bokoli na poto to aba bantu love papa na mama yo mwana kokota ngote bakabwana babongisa yo foza naître papa za papa maman za papa bayebi pourquoi bakabwani yo kokota ngote le opoko mi ko s'impose ko mista ko mo simba pe bambongo ya yo moko non ezala te o ba pe ke communauté congolaise ce sont des hypocrites bato benga ba hypocrite na manqué ba congolais nyonso bato yo benga ba hypocrite na ka biso to sala analyse to expliquer ndo sala film porno papa bino ke noso ba sida na nyonso to expliquer donc marambo zo ba ke en émission oya na répéter na Congo problème ezati problème te bo to na tina ne apportani na Congo ane logo ya mema na mboko te ane logo sala na mboko te mona mboka makila biso donc afingi alobi ke ba hypocrite ko traiter muto hypocrite et l'axini o l'axe éducation aza très impoli ba finga impoli nyoso bo lobe ekota koto ebima koto mama lia avant sa mwana abende conseil apc conseil toza ba noir poto na bakenda na kibo mwana ba bosa na origine te ya kokota mambo makasi te. Voilà, merci beaucoup Sintambombo, merci être Yamkwalelo. Merci d'avoir quelque chose à qui avoir réponse à eux. Et bateau balani biso tenir biso regarder tout ça les gars me sanctionner tout mais ça la rosala. Tout na souka traiter quoi le mot de la fin et puis ça que ça bat balon quoi. Ouais, mot de la fin ezara. Et puis un mot gentil na maniquer place ça na cacho. On ezanga te. En tout cas bo tenir biso regarder nga pesi point de vue nanga. Tozaka te biso photo zara oui. So non photo zara ma totalisi mabe totalisi malamu to me camper ko sala la balance ya maramu nyonso. En tout cas son alobi mabe bo teninga regarder bo limbisanga so pour exemple so finga bo finga no ka meme bwana bino loko finga ngate apa munene ya pe malade te na kitoko makasi na bien bon te kitoko. Voilà c'est tout. Voilà maniki za makasi. En tout cas eloko ekomelio to souhaita ngoti. Mais et puis ce susuka mayeli e bakso mayeli oyeba ninyo ko sala ninyo ko kyoloba baloba ke na ko beta masoko film za d'âge mikolo baloba on baby pourquoi baloba to souhaiter te ozana place à passer wana en tout cas za makasi pona bana na yo ne te laisse pas abattu to et affecté makasi parce que tu as tes enfants au bana posa na yo surtout prince babia aza bien dit anape aza mwana mwasi aza bien dit. Donc bato ba mona ko na télévision ba mona ko oyo zali mais moi je te connais na yebike na ndako za maman maniki vrai mutu non ipso vérité aza rancunière te
au moins on a le bâtiment mo internet sous kan internet tant ali boso caméra allo basa pour bat batala ye on a la casquette ya le roi musala omoni mais ya ko finga nde mabe voilà mais manike vrai mutu bolimbisa ye honorable Cindy Lekia ba pesa kombo honorable donc veut dire aux honorables aux mema bato belé na sima no faut amtema munini faut amtema munini o mikoti na bêtise mobu emso ekosila kati miso to yebele oboeti en tout cas limbisa manike qui dit ko retirer plainte wana so ça je faut ba futa mbongo so mbongo pesa ka yebele yo mo ka futa mbongo pour libérer kaka abimanaye. Donc on a pesi batuna su balinganga mbote babone nyonso tu ya awa ya demel na pesi bino mbote na pesi vraiment mbote na bino nyonso na ninga bino makasi nga bwaka na mabanga te. Voilà, merci beaucoup, un grand merci na bandeko tout vos opportunités à Rolanda traiter mon poilelo na qui na concert na ngai site mbombo to beti masolo to solo to kosola place to lebi mabe bolimbisi to abana nzambe biso nyonso to utana origine moko mais musala pesi ngara tant surtout le bara ming oyo vérité ming oyo ezoleka na kati ya monde na biso voilà ngapé nazaka lokwa sinti na landi loko nezanga bato bwakate tukutana la prochaine merci bye s'abonner pe na chaîne na biso oyo Demel TV original